azali mosikoli na ngai na likambo na ngai, atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele, kasi mpona Jésus bakopota banzela sambo, batia mitambo na banzela na ngai, kasi mpona Jésus bakozinda bango moko. Mpona Yesu yo nakoma intouchable, soki osimbi ngai osimbi liso na Nzambe. Bandeko balandi ya Kilongo TV, mbote na biso, mbote esime ezwami bino. Lelo toza awa na Congo Central, précisément na Kikonka, wapi esika toye ko accompagner mosali na Nzambe évangéliste topé pasteur Kosi ndenge tobengaka ye, wapi azo organiser activité évangélique moko munene awa na Kikonka. Boyebi chaque année na mois d'octobre organisaka activité oyo elantisamaka na ba acte oyo akendaka epa ba orphelin epa ba démunis kosunga bango par rapport ya ndenge Nzambe topé molimo mosantu atalisa ye. Pasteur Kosi abandaki lobby activité oyo kozwa semaine mobimba, ebandaki lobby ye moko ateyaki thème na yango to mama likabo ezalaka bongo lisolo nini babeta mpo na yo. Yaya ntango so babeta lisolo na ndenge mabeto ya malamu oyebi te. Boyebi na Bible lisolo ya Joseph bandeko na ye moko bake bateki ye bazwi bilamba ne bapakoli yango makila ya nyama, beye kolakisa papa tala mwana nolingaka babomi epai na nyama, tala bilamba ne yango na makila. Papa simbi bilamba ya mwana papa leli bamemi lisolo ya mabe mpo na Joseph. Yaya lisolo nini babeta mpo na yo lelo? Évangéliste Emmanuel Kusema mutakote ya biso lelo tolia liloba na nkolo ndenge na lobaka toyeba lisolo nini babeta mpo na yo ekozala malamu mingi eza mama likabo. Tosambela elongo tolanda mateya oyo elongo bongo tobondela tokota mozindo ya prier kozala malamu. Toza awa na Antioche na église na biso ya Antioche na Congo Central tokobi Yeah.
Amen. C'est que ma faka le faut ayo kambuga wana. Nana posa maboko na yo, batona na uente, na parquet, na kimbangiste. Obaza likola nyanga na montana kichota ba yo kamaboko na yo. Topeti maboko pona Yesu. Alléluia. Tenga na lobi na sepo yo ganga. Alléluia. Yesu Kristo Nazareth azana bomo. Alléluia. Yesu Kristo Nazareth azana Zambe. Alléluia. Yesu Kristo Nazareth apesa kabomo. Alléluia. Yesu Kristo Nazareth akambola kamoto. Alléluia. Yesu Kristo Nazareth abikisa kamoto na prison. Alléluia. Yesu Kristo Nazareth azamoninga malamu. Alléluia. Amen. Bazotonga yo Yesu akotonga yo te. Ata bato bazoboya yo Yesu akoboya yo te. Alléluia. Ata bato bazobwaka yo Yesu akobwaka yo te. Alléluia. Ata bato bazochola yo Yesu akochola yo te. Ata bato balingi baboma yo Yesu akoboma yo te. Loba amen. Amen. Isusu. Alléluia. Yesu Kristo Nazareth azanza bevanda bisike zwamio. Yabobo moninga malamu. Moninga mi malamu. Moninga malamu alinga kapona bozwite. Amen. Alinga katepo che bakabelo. Amen. Alinga katepo za na poto. Amen. Alinga katepo za na kikonka. Amen. Alinga katepo za mona ministre. Alinga katepo za mona président. Mais yalinga kapona bolingo ya solo. Oh, vous comprenez que bien linga kapona bolingo ya solo. Mwana na nzamba flataka mutu te mayaka ndepo apesa obomoy. Alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia. Hey, Yesu, Alléluia.
Nabisana mumba bolingo, nabisa yo masanjoli, pokitisa kebona yo, nabika katina yo, bona eba yo na bozido. Nauti na babota reception mokili, nazana lunase la émotion, monokola kesana nukilo, moli moli kesana sanjoli. Naboka kovanda kimia te, soki batami kombo na Yesu, motema ekweliga moto, kosala fuka mana sanjola. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo pekisa makambo etungisa ngai. Parce que oza na posa mobembo ya ngai na esalama na kimia. Oza na posa te makambo mokili etungisa ngai Nzambe. Oza na posa te makambo mokili esala ngai mpasi Nzambe, parce que yo oza na makoki ya koya kopesa esengo na kati na bomoi ya moto azolela batakala. Nazotimaki na pokwa lelo Nzambe ozofasone moto moko. Moto babeta lisolo na ye na ndenga mabe. Moto bato bakomplota contre ye. Nzambe oza na makoki ya kokota na kati kopesa bomoi. Moto yo Nzambe alola bato bazoyina. Moto bato bazobeta lisolo ya mabe na butu. Nzambe oza na makoki obimisa pole po obimisa bango na mpwasa. Nazotimaki na pokwa lelo bato babetaka masolo mpo na Nzambe obimisa bango na mpwasa. Bato bakotaka bamfongo mpo na Nzambe akobimisa bango na mpwasa. Bato basalaka baekiri mpo na yo Nzambe akobimisa bango na mpwasa. Nzambe akopelisa moto mpo na bayeba na bisika babombama. Ata babombama na kati ya zamba Nzambe akomonisa bango. Ata babombama wapi Nzambe akomonisa bango. Nzambe atindi basala Nzambe lekete sika oyo eza mpo mbeta lisolo na ndenge malamu. Tika kolo Yesu Kristo ya Nazareth azwa lokumu. Napesi yo merci pour na ndenge disponibiliser le temps na yo pour na koya na milulu oyo. Napesi merci na papa na biso apôtre Thierry Kiasala. Bisika zali na mboka ngola Nzamba pambola ye parce que afungwela bana na ye mitema po ke tokende osakola sango malamu bisika nyonso. Na pamboli basala Nzambe nyonso touti Kinshasa. Toye pour na toya kosala mosala na Nzambe. Toye tourisme te, toye kolia te, toye komela te, mais toye nde kosalela Nzambe. Bible lobi na biso bokende bisika nyonso na mabota nyonso boteya sango malamu mpe bokomisa bango badisiple na ngai. Kolongwa na biso awa kozonga Kinshasa engeli badisiple ya Nzambe batikala awa. Na pamboli basala Nzambe nyonso ya Antioche ya Kikonka. Nzambe apambola bino mpo na motema malamu bofungolaki koyamba biso. Yo pe ndeko oyo yambaki biso na motema malamu Nzambe apambola yo. Mama na likambo memi biso awa ezali séminaire thème tozo partager ezali lisolo nini babeta pona yo. Lisolo mo yo ozala na passé na présent to na futur etikali kaka lisolo kaka. Ezo dépendre na ndenge bazobetela yango. Tolobi lisolo ezali eloko oyo ezali entretien oyo ezosalama na kati ya groupe ya bato na ndenge ya malamu to na ndenge ya mabe. Alléluia. Est-ce que moto moko azolanda nga? Lisolo ezali eloko oyo to malobo bato bazoloba na kati ya groupe bakoza mibale misatu, peu importe le nombre, mais contexte na yango ezozwa forme selon lisolo bazobeta. Et na kati ya lisolo ezalaka na introduction, ezala na développement, pe ezala na conclusion na yango. Tango bato bandi introduction bakobanda yango na kombo ya mutu, na kombo ya eloko, to bakoki kobanda yango na esika moko boye. Bakoki pe kodevelope yango ndenge bango balingeli, mais conclusion nde esukisaka likambo. Alléluia. Bakobanda na lisolo ya vita, bakoti lisolo ya renaissance, babeti lisolo ya politique, suka nango bakoti lisolo ya moto. Conclusion nde moto esukisaka makambo nyonso. Tango bazo conclure to bazo kanga lisolo na bango, eloko nini yango oyo ezala lokola sujet ya lisolo na bango. Moto akoki kozala sujet pe ya lisolo mpo na bato. Kozala na yo sujet mpo na bato, eliki kozala na nzela ya eloko to na nzela na yo moko moto. Okozolola ti eloko e créer sujet ya lisolo epai na bato.
okozala nzamba pesa yo makoki moko boy. Nzamba pesa yo beauté. Apesa yo makoki moko boy ozo na miso batu et que comme appelle sujet à l'isolo. On l'équipe a dit tela nenga zalaka. Tela défaut na ye. Okozala bon l'équipe a dit moi na ça zala kitoko. Alataka bien. Famille na bango bazalaka boy. État moli a famille qui ko créer pe l'isolo pour la moto. Façon no ya kozana kati église et ko kipe ko créer l'isolo pour na batu pa na yo. Mais le problème a ezali conclusion na yango et ko ki kozala ndenge ni pour la vie à moto. Mais contexte ya séminaire na biso par rapport ya tel tozomo na beaucoup plus complot. Tozomo na beaucoup plus l'isolo ya mabe oyo batu bazobeta pour na moto. Tout comme yo moko po ki kozala sujet ozobeta l'isolo ya mabe pour na moto mususu. Alléluia. Amen. Ne loko ememi biso awa. Yaya yeba ke mondo tovandi bato babeta kama solo pour na biso. Ezala na famille, ezala na quartier, ezala na église, ezala na classe, to na wenze, na musala bisika tozalaka, bato babeta kama solo pour na biso. Et lorsque bazobeta masolo, mingi ezala kama solo ya mabe. Petango bazobeta masolo ya mabe, bazwaka ba décision na sima na yango. Décision bakozwa suka na yango bako créer eloko moko pour que on tombe na piège ndenge mosala nzamba lobaki wa lobby pour que lisolo bango sala nini ekokisama. Et lorsque lisolo na bango babetaki ezokokisama pona mutu moko bango na ngamu na bango basali nini balongi. Oh bayebi te ke pona mona na nzambe ata bobeti lisolo suka na nzamba kotaka yango. Bible solo banangai na mukana Romains chapitre 8 na verset 31 sima ya makambo yo nyonso soki bino bozali contre ngai zamba kotika bozala contre ngai te. Si toi tu es contre moi zamba kotika bozala contre ngai ata mokolo moko te. Alléluia. Yebisa moninga no soza contre ngai zamba kokotela ngai. Kobanga ete se soko bundisa banga zamba kokota makambo yango. Naza mwana ya Nzambe. Naza molongi. Basimba kanga ite. Soko simbinga. Otumboli likolo. Yesu Kristo. Akokota likambo na ngai. Naza na raison. Naza na raison. Ata na tango suka. Akotelema. Akokota likambo na ngai. Onode. Betela Yesu maboko makasi. Conséquences vers moninga. Mais tikanaye bisayo, Bible zakorba biso, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur est comme la cam moto, mais sokoza juste, sokoza na Yesu na kati na yo, soko yamba Yesu lokola mokontipe mobikisi, sokoza libatisi, on dit ma kufa na ye, on sait quoi na ye, akokota likambo na yo. Alléluia. Bible zolo banangai. Zamba banai kotika Israël tango nyoso bazakosala mabe. Mais soki bazongeli Nzambe, lokola bazalaki ya Nzambe, abanai kokotela bango. Tika moto Nzambe bisaki na Nzambe, soko zongeli Nzamba kota likambo na yo. Soki tango nyonso bato basimba vi na yo, bato basimba ndaku na yo, basimba libala na yo, tango yo kozonge pa na Nzambe, Nzamba kota likambo na yo. Bato babundisa Nzamba bundisa bango. Bato balakela mabe Nzamba lakela bango mabe. Aya na oloba na moto lese na oloba na moto kondima. Bato babundisa Nzamba bundisa bango. Bato babeta famille Nzamba beta bango. Bato bakotela yo na Nzamba beta bakotela bango. Bato basimbela okisi Nzamba kotela yo. Bato basimbela machete Nzamba simbela bango nzete. Bato babundisa Nzamba kotela likambo na yo. Ya nazo bango na mama ya kondima. Nazo bango na papa za kondima. Na olo bango na moto nyonso te. Ya nga na moto akondima. Naza moto akondima. Nazo bango na moto akondima. Moto azondima. Zamba kotela ye. Zamba kotela ye. Moto banani baboma lelo. Zamba kotela kata makambo na yo. Avant que vino ekoma na suka. Zamba kotela makambo na yo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que moto moko azo yambango? Est-ce que moto moko azo yambango? Est-ce que je compte bien?
C'est que Zoko Tabete là, Yesu Maboko Makasi. Juge chapitre 16. Dans le verset 1er de Kita. Tokoyeba makamuni na ngonza mbabo meli biso awa. Yaya na zoe bisayo milulu oyo salami pona yo obika. Profitez tango makambo ezo salama kino tokoma dimanche koto nyonso babenga réellement molonge. Bato bakoluka yo bamona yo lisusu te. Bato bakobundisa ba comprendre que Yesu Christ Nazareth a telema pona yo. Yaya ekuluso Yesu mataki ezali ya pamba te ezali pour que biso tozala justifier. Nazotanga mukanda na J chapitre 16 verset 1er ataki na kombo na Yesu. Amen. Samson parti pour Gaza. Samson accueilli na mboka ya Gaza. Il y vit une femme prostituée. Ya monaki kuna mwasi moko ya ndumba. Et il entra chez elle. Pe akota ke pa inaye. On dit aux gens de Gaza. Baki ko yebisa bato ya Gaza. Samson est arrivé ici. Babandi ko beta lisolo. Balabi Samson aye na kata mboka na biso. Et ils l'environnèrent. Pe bango bazima moko baki ko sela ye nyango bazima baluki balzingi ndako. Et se terre en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Yoka babandi sikoyo kotela ye ba piège. Butu pe moyaya tango yo tambola na butu ba banani te basiba lekaki nzelo lekaki. Oyeba kate ba telemi na kwa eloko li ba osala. Peut-être ba tieli au piège. Samson iko kota na ye malamu mais batu ba yoki sango bandi ko beta lisolo bango na bango. Balbi mutu na ye. Mutu na makasi aye. Omoni mwana mwasi na kitoko na quartier na biso. Aye. Totela ye piège. Babandi ko tela ye piège na porte ya ville. Mosalaza. Ils restèrent tranquilles toute la nuit. Samson avant de kimia ya yoka. Bible zoloba na biso. Zamba zobisa Israël. Alors gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Zamba ebisi Israël bitala. Bon vent la kimia. Liboso na Égyptien oyo. Ngai nzambe na kobundela bino. Yaya bitumba mseza ali nzoto te. Eza bitumba ya molimo. Kokangela moninga na oli kofi te. Parce que soka lekyo na makasi na buta olia yo. Mais yo kangela ne makofi na molimo. Tiens ma bolongo na ona se. Je maboko tombola likolo. Ndenge David a dit je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Papa, tu continues. Disant au point du jour. Baba Niko Loba, Nasena Moy. Nous les tuerons. Toko Bomaye, Yamana Soutem Nabiso Poko Alelo. Nous les tuerons. Yem Samoninga, nous les tuerons. Yem Se Toko Bomaye. Tala Negi Baosela Motumiango. Toke papa. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Samson, ya Umeli Akolana Kiro Nabutu. Vers minuit. Toko Mina 0 heure. A Telemi. Et il saisit les bâtons de la porte de la ville. Paya Simbi Bapoto Mibane Simbaki Ndako Yengumba. Et les deux poteaux. Paya Bapoto Mibane. Il les racha avec la barre. Payé à Longoli Yango, Nadi Bende Yango. Le mit sur les 16 épaules. A Tiango na Mapekanae. Et les porta sur le sommet de la montagne. Paya Kei Nango Likolo Yangomba. Et en face des bras. Paya Yango Zalaki en face ya Ebon. Après cela, Simana Yango. il aima une femme dans la vallée de Sorek. Alingi mwasi moko kuna na mboka ya Sorek. Il se nommait Delila. Ah, kombo na ye Delila. Tokei papa. Le prince des Philistins Bongo mwana ya bakonzi ya mboka Philistin. montèrent vers elle. Bango ni ko mata ko pene na bango. Et elle lui dit, Pe balobi na ye. flatte-les. Balobi tala kosa ye. C'est-à-dire que mwasi oyo Samson lingaki bandi ko kota bandi ko beta masolo ya Samson. Liboso bat ba beta ke masolo ze batu misusu. Awa batu misusu ba ba bitala yaya. Awa lingie china ye. Azalaka na mbongo asalaka na moto ya lia ye mbongo. Alléluia. Bakoti ya bulta yaya china ye ko tike ndengwa so tike talio. Toke papa. Pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Yoka, baba ndiko kote sikoyo ba fo ba boule. Babitala yaya lia ye mbongo to ba mbongo na zalaka nango utaka wa. Wapi? Emso akosa kabisa iba mbongo papa na bango. Mais yo ndeko kepe me yaya mutu nyonso ya pemeno ya na mission. Ata sa mobali na yeba ke na mission. Tomana batu mususu ya na nika pecha na po bayani bazaka na ngola. Na bika ba ndotindela nga quelque chose. Musu alinga mona na passer papa ya bino sala na fonction publique. Se ba foutier apecho mbongo asila biso boke ko pufuta ye. Donc comment fonctionnaire ya mona papa na bino. Alléluia. Même si Delila
zala pembeni na ye toyeba makasi ozalaka nango utawa wapi po toyeba ndenge nini biso tokoma bamaître na ye yaye bato nyonso bayaka pembeni bazalaka na besoin bakoma bamaître na yo. Alléluia. Nous les lierons pour les dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Yoka, balobi hein. Soki oyebi bisika makasi na ezali to futao. Et ça batu misusu baya pene ya batu. Azotindo sala mabe na opesa quelque chose. Alléluia. Ayo sotala yaya, monda bongo, soko tubi kaka mbeli. Et ça na ngolo te yozokisa ye kaka. Ngana opesa le hotel. Tango mona papa ko fe komi o bakosa dingai. Alléluia. Amen. Toke papa. Verset 6. Et lui l'a dit à Samson, Sikoyo makambo bandi. Abandi sikoyo kotia en pratique conclusion ya makambo yo bango basalaki. Alabandi ko sa sikoyo Samson. Dis-moi, Yebisanga. je t'ai pris. Na bonde yo seri nanga. D'où vient ta grande force? Makasi lo eutaka wapi? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Nani esengeli tokanga yo pona to joyeux penza. Samson lui dit, Samson bandi ko jongi selaye. on me liait avec cette corde Soki kaka bakangi ngai na basinga set ya makasi. qui ne fisse pas encore sèche. Oh non ekauki Je deviendrai faible ngai na kokoma faible. et je serai comme un autre homme. Na koza lokola moto nyonso. Le prince des Philistins apportait à Délias cette corne fraîche. Zokande mona moso tia osala makambo ezaki en complicité na ba Philistins. Makambo osala eza makambo azali koyebisa ye. Ya pasi muso mona na vie na yo. Euta nde pa bato batindaka bango. Euta nde pa bato batindaka bango. Ya siko na moni mikolo tele ma iloko na nzungu to tandenga okoma. Baba telemi na coin. Bazo zela batala matanga. Ya bato bazela ba mona matanga na lupango na bino. Na zo sekendo ba omona yango lisusu te. Bato bazela ba mona ba yeko luwe misiki. Tana matanga ya mama nanyo. Bakomona yango lisusu te. Bato bazelaka yo kufa. Bato bazelaka yo longwa classe. Bazelaka babengana na libala. Po ya kokota. Akokota te. Eza ya yete. Eza nde ya yo. Alléluia. Papa Tokei. Qui n'était pas encore sèche. Yango ezaki akokauka te. Et il les lia avec ses cordes. Aliyeye. Or des gens se tenaient en embuscade Nzokande bato na batelemaki penepene. chez elle. Epa na ye. Dans une chambre, Babatami na kati ya suku. elle lui dit, Pe bayebisi ye. les Philistins sont sur toi. Bafiliste bazoyela yo lelo. Samson, et il rompit les cordes Samson akati basinga. comme se rompt un cordon de double. Akati yango lokola ndenge singa ya bakata singa liputa. Quand il sent le feu. Yango soki eyambi moto. Et l'on ne connaît point d'où venait sa Bazaki force. koyeba te makasi ne bande kouta wapi. Délias a dit à Samson, Pe Samson Delila yebisi Samson. voici tu t'es joué de moi. Ya bandi osakana na ngai ye. Tu m'as dit des mensonges. Oyebisi nga makambo ya lokuta. Maintenant je t'ai pris. Siko ngai nazobondela yo. Moi avec quoi il te faut lier. Yebisa ngai esengeli na nini yaya mutu balunga bakanga ye me bazosenga yebisa ngai mpona boma ifo nasala nini. Mutu po batiela yo poison bato nayisa nga olingaka nini po totiela yo poison. Yaya toke papa. Toke Il lui dit, Pe bayebisi ye. on me liait avec des cordes neuves Alobi ngai kanganga na basinga ya dont sika. on ne s'est jamais servi. Oyo nanu basaleli yango te. Je deviendrai faible et je sens Ngai nakokoma faible lokola moto nyonso. Et il a pris des cordes E Delila zwi lisusu basinga. avec lesquelles elle les lia. Na nzela na yango akangi Puis ye. elle lui dit, Pe ayebisi ye. les Philistins sont sur toi. Bafiliste bazoyela yo tata. Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre Zokande batala bazaki kaka na kati ya chambre. et il rompit comme Pe un akati fil de lisusu corde singa wana. qu'il avait au bras. Oyo azalaki nango na maboko. Et il a dit à Samson, Pe Delila ayebisi jusqu'à Samson. présent tu t'es joué de moi. Ti ntango oyo ozosakana Tu kaka na m'as dit ngai. des mensonges. Ozoyebisa ngai makambo ya lokuta. Déclare-moi avec quoi il te faut Yebisa lier. ngai sikoyo esengeli na nini esengeli kokanga Il yo. lui dit, Pe ayebisi ye. n'a qu'à tisser les 7 tresses de matin Yo zwa kaka basuki na ngai sete ya motu kanga yango. avec la chaîne de tissu. Yo zwa yango na singa moko kanga yango. Et elle les fixa par la cheville. Pe ya zwi yango akangi yango na makolo na ye. Puis elle lui dit, Pe ayebisi ye. les Philistins sont sur toi. Bafiliste bazoyela yo. Samson. Et il se réveilla de Se son Samson sommeil. alamuki na se apongi na Il ye. arracha la cheville du tissu. Azwi alongoli makolo ye na tissu. Et le tissu, Pe tissu elle yango. lui dit, comment peux-tu dire, Alobi na ye je boye t'aime, mpona nini tozoloba boye. puisque ton cœur n'est pas avec moi? Nalingi yo mobali na ngai. Voilà Papa te trois. motema no eza na ngai te. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tala mbala misato yo okosi Et ngai. tu
m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à la tourmente. Elle importunait par ses instances. Son âme se patienta à la mort. Il ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu et le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Élie, la voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montait vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Le mystère du quiz. Le mystère du quiz. Et ça, le mystère du quiz. Et ça, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 détresses de la tête de sa fille, et commençant ainsi à les dompter. Et il perdit sa force. Magnifique. Un homme fort, qui est consacré depuis mon maman. Il y a un petit promesse. Mais Jérémie, tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Et à cause, il y a qu'on fait la porte. Et ça dit que Samson, à cause qui fort, qui résistante. Mais lorsque à livrer secret, il y a ma casse. Lorsque à livrer secret, il y a force, il y a promesse, qui est colonnaillé. Et ça dit que Bangonia naye, babandi ko joye. Bible ne donnez pas accès au diable. Il y a pas pesa porte na satana te. Batika ka porte te satana kota. Soka continue na vie na yo, soka bo pesa ke musapi. Il va dans un autre mobimba. Jean chapitre 10, la Bible me dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le tout le monde a battu belé, vie na bango ezali détruite à cause il y a des solomo koboé a beta kina moto et fongoli porte na vie na ye, nzoka moto na azalaka pe na simana bato na ye, bafuta ka ye pona ba ye mabe ya bato, ezali ke diable akota na kata ba vie ya bato. Nzoko ye bakate moto ya pembeni na yo, bafuta ka ende mbongo. Il y a des agents de diable. Et ça, bateau bazaba sali ya satana. Musala na bango kanini. Kobebi sa bavia bana bato. Kocha bana bato bazemi. So monika mona mama nane bandika kokola moi bien. Yer bando beta tala ye. Pichana comme frère. O mona te. Pichana comme lo ko lia. Ya muta ko lia za lakate. Azali mutu ya nzambe. Tika kolanda bana ya batu. Bongo na motema na yo. Yeso zo ya karate. Yo motola na kabana ya bato. Un jour, Yeso okuta lo ko la porte na ndela Damas. On se dit qu'elle a Yaya, et ça n'a pas de misusu. Oyo lelo, bazui, mission et pas une diable. Bazo tambola na diable pour ne pas baby saka ba via bana batu. Pour pas baby saka ba via ba maman ya batu. Ba baby saka ba via ba tata ya batu. Ya nazo ye bisayo. Bible zo bana biso boy. Toute arme forgée contre toi sera sort. Nazo bana kombo na Yesu Kristo Nazareth. Moto na sa hotel mais na kuta na Nzambe. Moto na sa so mongo. Pona baby so pa bundisa yo. Akuta na Nzambe na yo. Akuta na Yesu Kristo Nazareth. Akuta na Yesu Kristo Nazareth. Ya bato ba so mongo na vina bango. Pona ba baby sa ba vina yo. Nazo bana pokwa lelo. Nazo bango na moto pokwa kontima. Tika okuta na Yesu na nzela na yo.
moïbe akota na fenêtre mais mokolo ndako akota na porte na poko le porte yo se fongola na vie na yo na banzo kanga yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth nzela nyonso bango bakotela nzela nyonso bango bakotela nzela nyonso bango bakotela ezokangama so bakotela na nzela ya mwana ezokangama so bakotela na nzela ya tata ezokangama so bakotela na nzela ya mama ezokangama so bakotela na nzela ya mwasi ezokangama so bakotela na nzela ya bilanga ezokangama akoza bilanga na yo akoza bantaba na yo bakomisa yango porte balanzako banota mabe yaya yango yaza nani yaza nani alotisaka banota mabe nalobi boye na kombo na Yesu Kristo Nazareth delila nyonso oyo bafuta ye ata azwa $1000 ata azwa 100 ata azwa 200 mbongo na ye ekokani te na makila oyo Yesu Kristo Nazareth asopaki na ekoloso ayaya okomona ngai te mbongo na ye kelkesa motuya nango ekokani te na liwa ya Yesu. Tout démon se mesure à la croix de Jésus. Ceux qui ont 1 mètre croient à Jésus est à 2. Ceux qui ont commis 2 croient à Jésus est commis 4. Ceux qui ont commis 4 croient à Jésus est commis 10. N'est qu'un azor en prévu dans le matin. Yaya l'isolo nous sommes en train de faire un yo. Bakoluka yo. Bakomona yo te. Ah, tika moto moko lo ba amen. Tika moto moko kontima lo ba amen. Nazoma na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Oya teka vina yo asala erreur. Aya ya yebisanga tunanga pona nini? Tunanga pona nini papa? Yaya ata bakati osuki ba kesuka nango ekokola kaka. Yaya mutalibandi na mutakovo ba ndenge moko te. Mutakovo après une semaine suki ekobota. Na mutalibandi place na otika ka libandi. Yana lobi yo sa mutalibandi te mais yo sa mutakovo. Ata bakanga vina ba keno suka nango ti ekobota kaka. Yaya tika na biso ke eloko nyonso eza makasi oyo elekango mpe na makasi ezali. Eloko nyonso eza makasi oyo elekango mpe na makasi ezali. Yaya atali bende eza makasi oyo ke moto enyengisaka ngo. Nazomisa na vino ata moto azalaki makasi olobali bende lelo moto na Yesu bando nyengisa ye. Nalobi yango na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Ata moto aza makasi lokola moto yebaki eloko ebomaka moto ezali. Yesu azala mai mpo na yo. Abandoboma moto nyonso etelema. Abandoboma moto nyonso etelema. Abandoboma moto nyonso etelema. Yaya ata moto aza makasi lokola moto. Ata moto aza makasi lokola mai. Yebeloko ekausaka mai ezali. Mbula ebetaki awa. Ozomona mai eza sunte parce que moi ebimaki. Yesu azala moi mpo na yo. Abandokanisa mai nyonso. Aya eza na moto moko bateka ye. Nazomona mama moko bateka ye. Yaya quelque chose wenze. Oyo batekela yo. Yaya ata bazopanza wenze wana. Yesu azopanza wenze wana. Mama moko ateka yo. Akoregrete mbongo na ye. Akoregrete mbongo na ye. Ata koto na se ya nkunda. Yebaki le 3e jour. Le 3e jour. Okosekwa. Tika moto moko osekwa loba amen. 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 Yaya na osuki sapona yebisao. Un jour, dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit que Jésus avandi na bayekoli na ye. Alie na bango. Ameli na bango. Nzoka nde mutu akoteka yazaki wapi? Kaka na bango. Alléluia. Oliaka na ona ye. Omelaka pe na ye. Obetaka pe masolo. Moninga beta ye. Tika na ye misao yaya. Nzoka nde lobi tozaki na ye. Seka yo leki oyeba te. Eloko alacha na ya kato. Oninga kitoko. Amen. Seka yo leki oyebi te. Aocho longola kutu te. Ya jambi. Kaka moninga belaka piri yo. Akoma pirate. Ya moto yo sakena kotonga yo. Ya mbina kombo na Yesu Kristo Nazareth akoma baba. Amen. Akoma baba. Amen. Yaya tika na bisanto lati la gomme. So ba sekio, yebisa ke na retraite. Amen. Ko na retraite. Na olata westo. Amen.
Azozo ya yo tote karabatu zo akambongwana. E kangamona mungongo. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Yo moto kenda koza bantamba ba meme ya batu. Obe bisaka ba via bana batu. Yo shoka kaka. Mokolo ezali olalo la motibe meme zo na kata shamba. Bible lobi na ngaya. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. Bible n'aime te le bien. Ceux qui sont dans le version. Au côté de quitter. Il y a un bien de la quitter ma colonne. Ah, on a beaucoup. Ya ya. Nous y a la terre. Amen. Nous y a la terre. Nous pas na oyo papore. Soko zaliawa. Soko bomo ni motema lelote. Jamba okuta na nayo. Lobi tokoroga sango. Lobi tokoroga sango. Oya zambe basima kabangote. Et puis mbongo Judas Zoka. Est-ce qu'il y a Kango? Mais Yesu a kinini. Yesu a kota kinakunda. Après 3 jours ça kinini. Le nom Yesu Christ en Nazareth est un bon mot. Est-ce que Judas est un bon mot? Est-ce que bato va finir na finga kayo? Tant 3 jours kokoka. Ba koto ba okama yo. Tant 3 jours ba kobeta lisoro na yo. Tant 3 jours ba kobeta lisoro na yo ya. Ba kokuna na mboko yo nani? La fin de toutes les choses est proche. La Bible me dit ceci: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Un jour, mon kilo ne se publique. Ma commune ensemble zolo bananga ke tango mwana na moto akokita. Mokili oyo kopasuka lokola itoko. Bangomba ekolingama. Bamayi ekotoka tie kokauka. Ya nani yango wazana makoti akopasula ngomba. Nani yango wazana makoti akokausa mai na maloba na ye. Ezaka Yesu Kristo Nazareth. Yo moto zango ke umela kana kindoki na yo. Mokolo Yesu akoya kokuta oka na kindoki nango. Yeba ke yo kokufa. Yo kokende na lifelo. Les longues années, mon colonel a beaucoup la montagne. Et comme mon colonel bien aimé dans le Seigneur à cause de la décision. Et la décision que yo ko soit lelo et ko engager papa na yote et ko engager maman na yote ça et ko engager kaka yo moko. Parce que ba sota la yo ba ko biso ke yaya aux engagement et ma paix, mais c'est même ce que ça dit engagement la plus noble dans la vie. Amen. Et ça dit engagement ma l'âme aux gens na kata vie na yo. Yaya mon kile ke na souka. Basi nyanya soto ngai to mwana to soto moni yango déjà. Amen. Ni ne tigana no monité. Basi ba ko bala na bango na bango. Ni bali ba ko bala na bango na bango. Ba to so ba ko bala na bango na bangombe. Tala ndenge mokili komi en enfer. De yo so c'est la nini. Ozo c'est la mona nini. Tikana yebisa yo ke mokili eza na mokolo nango. Et tikana mokepo mokolo nango aya. D'autant plus que yo zo mela na kata lisumu yeba ke un jour so yo kuto na kata péché wana nde mokolo oyo vino eko suka. Et c'est mon bon ayo et que vous allez se kufika tina Yesu yeba ke mokolo moko bomo imosusu ezali. Bible za ko labi souhaité na mukana na Apocalypse ba ange bazo yemba bazo bisa moninga na bango ange bwaka mbeli pamba te tango ya vino eshekoki et comme tango to sela mokonzi na biso vino et yeba ke vino o mokonza ko mema ezali molimo ya ngai na yo. Et comme tango to pesa vino biso pa na Yesu Masia ngai pe naza elenge lokola yo. Naza jeune, nako sala makambo ya jeune bazo sala. Mais lelo na mitiki na kati maboko na nzamba mimangai. Ato moni ngai yuma lelo, yeba ke lobi ngam na ozala yanke. Amen. Lobi ngam na ozala yanke. Tango yo ozala na kati ya châtiment. Tango yo ozala na kati ya lifelo na moto zo swamino. Ozomona pasi, biso to ozala na kati ya nkembo. Tango Yesu akoya, kukama tabandimi, kelelo ekobeta. Pala la 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 la. Oui, moteur.
Maman n'a pas de moquer là à Bazate. Pas de moquer là à Bazate. Nakataki kosungama tanga no yembo ya ya. Nzoka ndeyo suki na yo. Eh ba de moquer là Bazate. Est-ce que ba de moquer là Bazate? Sako bongo la motema te. Nazo senga yo bongo la motema sikoyo. Tebete maluba na Nzambe maboko makasi. Toki to sambele pa ina Nzambe. Na osengo bisike zwami yo. O kanga miso na to sambele pa ina Nzambe. To sambele pa ina Nzambe. La première des choses, tu repères d'abord Nzambe na biso merci pour na maloba. Ya pourquoi lelo. Comme Nzambe merci parce que Bible na biso était dans leur détresse, tu envoies la parole. Na kata ma pasi na biso Nzamba tinda ki liloba. Pe maloba isala kinini e kangola ki. Ya na otay koloba awa na ibandeli ke to ye tourisme te. To ye côté à kitoko ya Congo central te. Ce qui est tourisme te royam kolo mususu. Ceux qu'on lit à Toriam Kolomosus, mais le tigre n'a dit que je suis venu pour l'évangile. Naïe a pour la terre à Maloba Nansam. Naïe te pour la zonga, n'a pas foufou, n'a pas kwanga, mais naïe a pour la zonga, n'a essayé mon amour, n'a pas de bon limité. Pendant ce qu'on peut s'en non merci, tout ça, mais n'a comme Jésus. Pour l'angolo, n'a pas pour la lélo. Jésus, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Dieu. Quand on a tombé, on a péché, merci, Lélo. On a tombé, Seigneur, Dieu de gloire. Na pesa opportunité peut-être l'objet aux alakité tous alaki oyoka kiso et ya lelo to vandi pendant la journée awa to zaki na sengo to moni bilenge belé ba Yesu Christ Nazareth na sengi ne lenge nyonso mo shito mobali papa to mama o yebike otambu sa fina oyo moko to za na misala mabe onyozwa décision ya kotika molelo bisiko za loto mbolika loboko koyoka sonité parce que soko yoki soni lelo onyotika kindoki yo motoyo onyo bongo la motema na oya ba Yesu na kata bomo inayo tongola ka loboko bana mikete na osema ka ba mikolo motoza na maturité ya ko ba bena malamu na yo banda ko sambela na kati na yo mais yo ndeko tomboli loboko pardon na bolingo ko Yesu Christ Nazareth na makila sopele ki biso na ikulusu na sengyo na bolingo na ye kusana ka liboso ka to sambela pardon na sengyo et déranger au pardon na bolingo na ko Yesu Masia ko ta no solité parce qu'il est temps que Dieu entre dans ta vie pardon pardon, Seigneur, merci. Merci pour la décision aujourd'hui. Merci. Merci. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus parce que tu es Dieu. La Seigneur ne comprend pas qu'il n'a pardon. Il y a la solité. Il y a la solité. Peut-être au monde on va les sous-souter. Peut-être encore on a sur l'occasion que ton koutana, ton oyo ka sous-mater ya boy. C'est bien bon ton sepeli pour na mapamboli. Mais tu connais que bénédiction au ton en mokia et botikala. Mais bénédiction est malade, vous allez automatiquement dans mon lola. Yo moto tika yo yamba Yesu mono za na likambote banda ko sambela. Mais yo moto poso yamba Yesu oyebi ke démarche na za suma la muté. O tika déjà nzambe. O koma ko tambola yo moko na posa na yo. O koma ko sala batu mabe. O koma ko lo mabe ya batu. Pardon yaya. Yaka to sambela. Soit décision lelo. Les opportunités me pèsent melio. Peut-être o tika la suko so ya ngote. Yo motebi que non, on peut sa relation dans un Nzambe. Mais on lui a sa relation dans un Nzambe. Tout le monde appelle le Gogo dans sa mère pas une Nzambe. Tout le monde le Gogo dans sa mère pas une Nzambe. Merci. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bino bandeko botemi liboso boko ilanda ngai na losambo oyo no bakolo Yesu Kristo na yoki maloba na yo na yambi maloba na yo na tambola ki ngai moko na baposa na ngai na yeba kiyo te na pesa kiyo mokongo kasi lelo nazozwa décision Yako yamba yo ozala mokonzi pe mobikisi na ngai masumu na ngai ya kala eleki lelo na botami ya sika nakomi mwana na Nzambe yamba ngai na tembo na yo mabe na ngai elimbisama na banda démarche ya sika elongo na yo Nzambe na pesi fi na ngai mobimba epai na yo na kolanda yo
nakotosa yo nakolinga yo ofungoli siko maboko na nga na kosambela mpona yo. Tendre Père, la Bible me dit ceci: autrefois vous étiez ténèbres, mais le corps tokomi bana na yo, nous sommes devenus enfants de la lumière. Sambalola lelo bandeko na ngai bandimi koyamba yo ozala mokonzi mpe mobikisi na bango. Éternel notre Dieu, en ces moments bazo passer de ténèbres à la lumière. Et ça n'est pas comment on va retenir bango. La seconde puissance ya molimo mosantu eza na likolo na bango rebe ya babashike au nom de Jésus. Puissance à Saint-Esprit eza na likolo na bango na kombo na yo Yesu Kristo wa Nazareth. Tikete na moment oyo puissance ya molimo mosantu eba na kotraverse na kati na bango koba na kokata ligne nyonso ya molili oyo ekanga bango na péché na kombo na yo Yesu Kristo wa Nazareth. Na moment oyo Nzambe na osambela epai na yo tikete puissance ya molimo no mosantu eba na koarrache bango na kati ya puissance ya ténèbre na kombo na yo Yesu Kristo wa Nazareth. Nasambela epai na yo Éternel notre Père, yamba bango na kati ya maboko na yo. Sikoyo nguya molimo mosantu eba na koasir na kati na bino. Nguya molimo mosantu eba na koasir na kati na bino. La puissance du Saint-Esprit eba na kolongo na kati ya scène ya péché chéri, péché ya famille, péché personnel na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Na maman na bandi koarrache yo na kati ya maboko ya moyini, na kati ya maboko ya baegyptien pour que okota na kati ya désert oyo ezali église ya Nzambe, oyo ezali église ya molimo mosantu pour que oyamba vie oyo esangaki yo lobi ozwango lelo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Yawe na osambela epai na yo décision bandeko bazwi ezala jamais influencé, ezala jamais corrompu na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Bandeko bozwi na bisika na bino bakozwa bakombo na bino biso mpe totikali totelemi tosambela epai na Nzambe. Église mbima totelemi tosambela epai na Nzambe. Telema na sengo telema tomi to daswa na prière balobi ya bafuta ka bango ata basela tango mbongo lelo ozo frapper bango bato ya nyonso bakundisaka ngai lelo kutana na bango ndenge bato beta maboko boye bato beta maboko okoyebisa Nzambe lelo moto oyo nyonso batia pembeni na nga mpo alandelaka ngai, mpo alandelaka vi na nga, mpo akenda koteka ngai, ata aza mwasi ata aza mobali azoyamba moto onode yambisa moto
mana santa mana shinde. Tama mwikoki. Tama mwikoki. On passe ma vie d'ailleurs. Il veut maintenant commencer à quitter ton corps. Il veut maintenant commencer à quitter ton corps. On passe ma vie d'ailleurs. Neta na olo babwe. Rebe ya baba shinde. Allez, tala. Eza bato so be na lokali bomao. Eza bato so be na lokali bomao. Tama comme ça que so na sala. Tama comme nous ça na sala. Yewana no simaye. Yewana no simaye. Non. Là c'est toi. Je te dis là c'est toi. Na bien au Tiganzoto. Qui es-tu dans ces corps? Qui est-il dans ces corps? Ne m'en pas à ordre. Yo de lila ya mobile. Yo de lila ya moi soya. Oya la kata via moi na masupani. Allez là c'est quoi? On peut pas monter maintenant au localiser. On peut pas monter maintenant au localiser. Allez, soit touché par l'esprit de Dieu. Allez, moto ça c'est là au monde. Et là on s'appelle le pain ensemble. Allez, là c'est quand. Allez, Tiganzoto. Les gars dans ce moment. Là c'est quand. Tiganzoto. La commune de Christ à Nazareth. Tiganzoto. On a besoin de Jésus. L'esprit de Dieu te touche. On lui m'a aussi maillot. Allez, sois touché par l'esprit de Dieu. Allez, vague à moto. Tourbillon ya moto est à la côte. Tourbillon ya moto est à la rangée. Il y a des gens que Dieu veut toucher ici. Protocole veillé. Il y a des gens que Dieu va toucher ici. Moto de l'île à côté de la Katavina. Nena moi kata osuki. Nazoba na motos bakata esuki. Allez, tela. Voilà. Et ça, nous avons un vertige. Et ça, nous avons un petit mambangwa. Et ça, nous avons un petit mambangwa. Dieu me dit des choses ici. Il y a quelqu'un que Dieu va toucher. Et là, nous avons un visiter. Le voilà. Dieu va te visiter. Ça va continuer le monde à Katina. Ça va continuer le monde à Katina. Et le monde à la Katina, c'est Guébima. Allez, sors. Yama mon pépé. Quelque chose doit faire ici. Dieu va faire quelque chose dans ses corps. Talabikama. Allez, mata. Dieu va faire quelque chose. Ne résiste pas. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va les visiter. Dieu va faire quelque chose en elle. Quand on va faire quelque chose dans ta vie. L'Esprit de Dieu va passer dans ces lieux. Vous ne pouvez pas monter. Dieu va te visiter. Dieu me dit quelque chose. Zamania visiter ma boko. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Dieu me dit qu'il y a une maladie héréditaire, les gens vont à la Zamania Lomolemo. Sachez bien que ce n'est pas une maladie de Dieu.
Ce n'est pas une maladie de Dieu. Tant que ça va dans ma zone qui sont des locaux beaucoup. Vous avez une maladie souvent. Vous avez une maladie souvent. Mais Dieu me dit que Dieu veut te guérir maintenant. Le reste à mon colonayo. Zamba est pour la montagne chanter. Maintenant, il est pour la bataille. Maintenant, la Bible me dit vous imposerez le main sur les malades et ils seront guéris. Maintenant, la guérison instantanée dans ta vie. La guérison instantanée dans ta vie. Guérison instantanée dans ta vie. Oli! Saint-Esprit de Dieu! Saint-Esprit de Dieu! Manifeste-toi! Manifeste-toi dans cette tour! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Lâchez cet eau! Lâchez cette eau! Quittez cette eau! Quittez cette eau! Quittez cette eau! Je prends le feu de Dieu! Quittez cette eau! Quittez cette eau! Ne résiste pas! Quittez cette eau! Quittez cette eau! Quittez cette eau! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te visite. Ne le zali mon colonayo. Les canaux vont na combo de Jésus-Christ en Nazareth. Ne le zali mon colonayo. Les hommes colons ont visité partout. Il y a d'autres qui n'ont pas soutenu ça. La seconde tombe à la mako colonie bali maintenant. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu as la visiter. Le boss à la vigilance, Dieu va le visiter fortement. Ça va visiter maman. Ça va visiter maman. Oh, ah, waouh. Makamba est parti. Faut que ma boko noloba nanga ikolo Yesu. Visiter nga. Pourquoi lelo? Eza yanga. Nakobima wate. Soko moni ngaite. Nakobima wate. Soko simi ngaite. Mano sabe la chose ça va visiter. eloko nyonso oyo babotola na vie na ngai lisolo nyonso oyo mabe babeta na vie na ngai ebebisa venir na ngai lelo akoza makila na yo akoza ekulusu vie na ngai ebongi maladi nyonso oyo batia na kati na ngai esili lelo na biki lelo na tango
ekangolami prison nyonso oyo bakanga ngai lelo nguya na yo efongoli yango sene nyonso kadena nyonso oyo bakanga ebukali au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi les lots? Tendre Père, ma bichou merci. Pose en zam. Na tombolio parce que maloba na yo de kangolaka. Maloba na on na kilisika oyo. Zambe ba ki depo na ba ko lukeloki na yo. Bible lobi na biso bokoluka ngai bokomona ngai soki bokoluka ngai na motema na bino mobimba. Zambe tika ba nyonso ba na motema na bango mobimba. Parce que accompagné na foi ba mona yo. Misala na yo ya ekulusi mona na kata ba vina bango. Zambe to tontine se mona présence na yo to betelio maboko makasi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh! Il est le roi. Maboko pona Yesu, pona Yesu, pona Yesu. Alléluia. Merci et pas à pasteur Kossi, merci et pas évangéliste Emmanuel Kisema, merci et pas évangéliste Dieu merci ba nyonso tozamba ngo awa na kikonka, merci mingi et pas Koko Dema oaza sima bilili tokoba bokolanda activité oyo e bandel tina suka awa na Kilongo TV on osenga mnobo s'abonner belé bolanda ba prière oyo balobaki akufa de babetaki lisolo ndenge mo négativement qui akufa mais Jésus de Nazareth, Jésus Christ azana bomoi. O akufa déjà pour nabiso, abi okufa te. Merci Koko Dema. Lobi Togolanda et bongo mateya et pas évangéliste Dieu merci. Awakaka Kilongo TV. Merci beaucoup. Zambe akotelaka nga na bitumba nanga nakanga maboko nazelaka kaka elonga bututu moi nga na banga te mokili na tango asalanga elembo oh.